diable facilité bino obela ke sata komuneza la sata te komuneza la ibris et puis ta facilité tout ndenge na kotanga fuma pour hier moko boye na tindi ba jean voleur ba tindi jean voleur ke ba mbongo na ba boutique ou bien ba place moko boye na nzela aussi ma femme qui est senti moi fait ba jean si ma femme qui si ma femme ressenti moto wana siko ya mwana siko iza fait ibris ya mwana moni moto ndio fait ibris na bingi na bino ona lobaki bino nyoso bana poto msuba simba kambongo teba o ba saba pauvre na poto kuna o ba simba kambongo teba o ba saba pauvre eloko za na moto o za la mettre bito ba mettre za la ba boss pona ko sala eloko moko boye bu jino na ibelinga ba mombo yango na kola sa kampe na kola sa kamatete yango na ko kota ba ke kamatete bimso ba poto na Gamateta Gamatus Asantos Belzebut, Gamateta Gamatus Asantos Belzebut, Gamateta Gamatus Asantos Belzebut, c'est moi votre serviteur, Dynamo Gamateta, Dynamo Gamateta, je vous concentre, viens disparaître, que vous êtes miraculeux, disparaître, que vous êtes miraculeux, Dishina Gamateta, Gamatus, et on va la famille, bon, ils ont apparaître, il y a Gamateta, il faut qu'on ait entre la risibino spectateur dans la agité dans la rapé moi qui était ni soit na bon matin contacter mettre Dynamo physiquement balobaka que non ils en a moins deux parties ça ba nafiki wala za deux parties ndenge bino comprendre raté bino bulaka islam ezana kisi babi islam ezana ndenge ni islam ndezana kotanga soki otangi nde ko comprendre mabe na malamu ya wana ndi islam so de semble on est que mona islam no ke bisabo na islam te bande ko bolanda biso na France bolanda biso wapi bipa onyo so bozwa mizinga pona olanda bo comprendre que no awa to lobela nde bosolo sku na komona yo boye age na yo laksa te que no yo ki ko sadere na makambo oyo na kolo bande spiritualité tala agité mona mukia ko beta mbunda pe mikolo babini spiritualité tala agité ni te nga aucune perception de différence entre spiritualité parce que bande ko pe ba kenda église ba lokaka esprit la différence ni entre la spiritualité ou ya église na spiritualité na oya bino spiritualité ou église na lo bande ngini ba to église ba kenda po ba sambela okosambela ozelete nzambe so apesa mbo nzambe okosambela même temps kombe de nzambe okopesa mbo te akopesa onde nini chance okopesa yo fo oluka nde soko oluki bongo zwimbo mais biso ko comme diable facilité bino obela ke sata komuneza la sata te komuneza la ibris et puis ta facilité bito ndenge na kotanga fuma pour hier moko boye na tindi ba jean voleur ba tindi jean voleur ke ba mbongo na ba boutique ou bien ba place moko boye na nzela ya wana nde entre spiritualité ndenge ezalaka ibris wana yende a serveur pona kosala makambo ebele nzambe kosenga no pe nzambe na roboya nzambe te po nzambe ya sali biso ngano pe tozala boye yo pe ozo reconnaître que nzambe azalaka na ye yebi nzambe za ya kana budu wani ya kana stahim na yebi nzambe za na ebite moi eloko lobi wana ya koloba nini ya kana budu wani ya kana stahim mina siratol mustaqil siratol azil ante les rahima do oyebi na ba musulman balobaka que non ils en a moins deux parties ça ba nafiki wala za deux parties ndenge bino comprendre raté bino bulaka islam ezana kisi te balabi islam ezana ndenge ni islam ndezana kotanga soki otangi nde ko comprendre mabe na malamu ya wana ndi islam so de semble on est que mona islam no ke bisambo na islam te islam nde zande fokola na religion o ya nzambe ozolandela tous les 7 nde to semble la 5 fois par jour pour tout semble pe bongo mais ba kotanga pe connaissance ponga na tangi connaissance mimi na ba west africain bambote belé na ba o west africain na ngai maître Asuman bambote belé na PC déjà siko to meka ko yukota na mozindo po to comprendre la vérité bande ko bolanda biso siko po obanda ba makambo wana to po okoma na ba niveau oyo komi nango lelo ce sentiment na e uta wapi to idée ya kokota na ba misala oyo zo sala e uta wapi yo za mposa mettre loka histoire non betela parce que ah to ça to lobela bosolo bande baza pe na posa bosolo bande ko na biso bokenda po to kala bo comprendre
ye oyo awa alobela biso quand est-ce que et puis nini pour ça pour ça la musala yango minga koloba eza te mais bozolanda maître Dinamo Kamateta eloko esalanga mpona kota mosala oyo mpona nini na kala tozala nazala na age ya 11 ans nazala age ya 11 ans toyende otala bamatch nde ezalaka bafédération toyende otala match mais ezalaka bato moko boye bando neti oyo babino babengaka bacriminel bino na poto na bakulu na siko na biso koto babetaka nga nde babetaka nga wana siko eloko esalaka bongo nake touche nake simba biloko wana mpo babandaka na kisi oyo ya bitumba kosanga bilo jini oyo isbunda bakosanga jini isbunda wana yango bakosanga jini isbunda na chez Suleiman professeur Suleiman wana yakosanga jini isbunda ye pe atindinga susu mpona bimisa makambo oyo eza spiritualité ye nde atindanga nde mpona sala makambo ena nga chez Suleiman akosanga fima biloko ya bitumba wana siko ena matifi mwa niveau na komi na age oyo ya 15 ans na mwa age ya 15 ans tokenda kokutana jini oyo babengaka Kamateta koma Kamateta bapesanga mpe na expérience mais Kamateta eza komba jini Kamateta tukutana na mai na tokota na pause on na pause to évoquer na babeti pe commandement Kamateta na na chez Suleiman abimisi Kamateta bo so na pesa Kamateta po andima siko andima ngana ko mape membre na ye na pesa ka babenga huile de ouverture yango na pesa ka yango wana ye apesa nga bag o eza bag ya spiritualité yango Kamateta pesa nga yango so bag wana osala mosala ni oyo eza tuni oyo biso tobenga tuni eza nti eloko nyonso kosenga ekosalama mais na komona boye osomba ta jeep te jeep batolobela bosolo ti okotala eloko moko te yo moko moni elateli nanu boye maître jeep eza eloko moko yo moko elateli oyebi ke eza na eloko mosusu bato balobaka ke non nganga nayebi te différence ni mbino na nganga nayebi te soki opoza nganga toza nani nga siko na nganga te comprendre nga za nganga te banganga tusu yango no zela poser nga to question no comprendre yango no zela banganga musudu afandi créer fima soki eloko na chewa na banini azotanga ba prière na yesinga biso za banganga te nga za magicien Congo Central ndimi Dinamo Kamateta eza pamba te banini parce que eza eloko mona na yina loba ba atu tozana biso na émission tolobela bosolo bandeko balandaka biso ba fan bo comprendre o eza émission na bino elobela bino bosolo na matali parce que ba vie makambo eza nango ebele et puis ndeko mosusu aoki azana na ba kisi ba expérience aopesa bato mais yi moko azo parvenir ko somba ta sapato na olata te o comprend eloko abongo na so comprendre siko yango nde tozana posa ofungola o faire comprendre na bandeko o bazolanda biso batolo spectateur o bazolanda biso na mikili bandeko bazana Lubumbashi bazana posa ba comprendre vérité ni ne sala ka bongo to sata pexera bino bozala bongo to yelinga bino bo s'appauvrir de plus c'est ce qu'on a expliqué ba jean tozana ba jean wa sorte bele on comprend tozana jean et ambiance o babengi abracadabra na za jini ambiance okosenga abracadabra comprendre quoi na abracadabra na okosenga ete na za mpoza mbongo mais ye quoi na onomimila ko nini basi na ambiance okotia okosoma no eloko moko te comprendre abracadabra na siko o poso za mpoza o progresser nango o progresser nango yango na simbe mimi Kamateta na pesa eloko nyonso kosala mpo akopesa mbongo moko no sala ngo ba ile nyonso donc na mito na bozamba jini mi balé jini balé Kamateta yapesa rapona mbongo fo bato zimbongo na bango mais abracadabra no omonaka o ba yemba pe abracadabra yesko ape na komeka ndenge toyoki yo po bandeko azolanda biso babi TV za radio te bandeko ya France ba combattant na opesa bino déjà bambote en attendant ne nazo ya bandeko koto ebe bakene na Congo eza ya oyinda voilà po bandeko ba comprendre que réellement oza au four au moulin ola ki sabango eloko mobo oyo osala ke non ba comprendre que réellement to yambi mettre place oyo pona ko sala démonstration eloko mo te ba tebele ba o bazo salisa makambo tamo bazo zo bambongo na bino bazo tinda be bambongo bien même bozo mona bino musala te nini te yango balobaka démonstration na biso to lobango ezala mukie eza awa démonstration sala nde mutu makambo amona ponga na sala ba biloko moko bo mutu nakoti ko na vino nyonso ko moni o grand maître botala agité baninde na lobela bino mona mukie abeta mbunda pe mikolo babini donc yo ndenge za bo mutu akyo azana moi difficulté mo soit moi peut-être parce que to bi système na biso koto ya bande bola na biso na poto to na malade mo babien ombaso donc neza pe kiso ba yelo pe mutu abongo ko traiter pe mbaso vide wana bino mbaso mona bana mbaso ezale lo mkemi kizo mona mbaso na bazi batangi ba commandement ba sanksi bilo mkemi ba bwakelo mbaso e banzo ko bwakelo eza bilo mkemi kebi wana jini wana babenga ngo bombarde wana so ba commander na mbaso mona vraiment nati le colonel vimbe bombarde wana mais ba jini bazali ba sorte bien biso to ko saila orukia on va to saila orukia bilo onyo so ba mbaso na ba PC e ba sida ba so ba lo ba sida
sida esilaka te or eza nango biloko moke wana ça va pour bande va comprendre mais que bana sida talaka monde mobimba pour comprendre la séquille pour la candidaté pour wana ya mystique so yo oui que so comme na kisa ngo ba millionnaire oh millionnaire et ça nango ba concentration voilà pour bande ba sentir que réellement tout ça na yo awa maître penza donc matadi bandima voire même tout ça pour ça peut tokanga monde loko la ba dynamo ndenge ba salaka na ba mikili hein nazolanda bani ande baza mposa comprendre moi expérience mo bo bani nakolakisa fimwa o bajini bapesanga bawaka biso bamisima bapesa biso fima waka oyo mpona afo banda makambo bani mpo nayebi meme tazosala makambo ana concentre bani nayebi chef aza awa bani chef mpe na systeme olingeli yango mona bomwa elomo deja bombai nango na nakola so waka oyo eza eloko oyo eza nango ngai na kotyango wana mpo ebenda baesprit comprendre bule te so tofongola ngo soki tokofongola ngo te waka so bakangi bo moto aza na mposa bakangile mwasi partout boza bakangile mwasi na kosalela oyo apartir ya waka nakangile mwasi oza na mposa tire client ti baclient bayebele na bamaison na bino okangela o mpe waka wana okotyango na liboso ya maison na bato mpe baye so oza na mposa olingaka mwasi moko bolulaka ye mais siko bosololaka te na kosalela bino yango makambo nyonso wana kosalela bino bobanga te kokontate maître dinamo yango nakolakisa bino fima spiritualité yango oza biso to na posa yango ne tala tv za radio te bandeko babi awa émission tolobela bosolo yango bolingalingaka tozaka na youtube wana tosola okomi Gen Z News TV okomprendre omona makambo nyonso na mpoasa awa nde tolobelaka babi awa tobomba elomo te tolobela bosolo ndenge eza boye oyo eza poutre na mfutima comprendre po makambo nyonso basalaka mpona kotinda bato basala makambo ezalaka fo enfute comprendre neti nakobela aria bisharka na mobile ina mala entre afima la rila likum ça ne craint je vous concentre mon difficulté mon détenir batazara bien les de formation et qui na inglanga 00 bas 66 900 cimetière de Chonankulu 00 bas 11 cimetière de Bokode c'est moi maître du Fatak l'homme qui a ça fait toi personne l'homme qui est sur le temple monde devenu envoyez-moi des solides des hommes pour me je peux me baptiser en foutement total. On a zola sabino za arbre de bonheur yango na la sabino arbre de bonheur bino batu na poto no bokenda bosala msala bosala bino mamboko mobo ya gravité arbre de bonheur ya mwana o eza o to bengi kodia bino mo webi kodia ngola ksani kodia eza ba kodia famille eza ba kodia pe osala ope ba sote beleza kodia yango na ngola sabino kodia sala makambo ebele aria bisharki na mobi aria bisharki na mobi aria bisharki na mobi aria bisharki je vous concentre réponds-moi au nom des satellites vite à 7h c'est moi maître Diman Fatak l'homme qui a ça fait toi personne sur le temple modi fodo na wacha code na kati koto bokotala na wacha code na kati koto nazo concentre siko oyo babengi siko di nanga préféré kamateta halika sahu kwa samuka saha halika masahu kumkasaha kamateta kamatus asantos besebut abladem la batabata bino intelligence après la mort c'est l'enfer je sais que le monde ne sont pas mon mine écoute mine en toi mine kamateta kamatus asantos besebut je vous concentre très bien ici c'est notre temple le monde des ténèbres batazar et bébé aria bisharki aria bisharki na mobile tsani kati aria bisharki aria bisharki aria bisharki aria bisharki Kodia magique, je vous concentre. Kodia magique, je vous concentre. Kodia magique, je vous concentre. Aria bisharki. Aria bisharki. Kodia magique. Réponds-moi, c'est moi votre serviteur de mon Fatak. Simba forme qui a senti fima fait ba jean simba forme qui a simba forme qui o senti ni
osenti moto moto wana sikoyo yango sikoyo to eza effet ya ibris yango moni moto eza filmé effet ya ibris siko na bengela bino ona lobaki bino nyonso bana poto bamosusu basimbaka mbongo te baoyo baza bapauvre na poto kuna oyo basimbaka mbongo te baoyo baza bapauvre eloko eza nango te ya koloba ebele po ozala maître biso bamaître tozalaka baboss mpona kosala eloko moko boye bu jini wana yibeli ngambo ya mombo yango nakolasaka veg nakolasaka mateta yango nakokosa bagi ya kamateta anzula limisa bakongo nde kamateta Gamateta Gamatus Asantos Belzebut. Gamateta Gamatus Asantos Belzebut. Gamateta Gamatus Asantos Belzebut. C'est moi votre serviteur. C'est moi votre serviteur. Dynamo Gamateta. Dynamo Gamateta. Je vous concentre. Viens disparaître que vous êtes miraculeux. Disparaître que vous êtes miraculeux. Dishina Gamateta Gamatus. Il y a un seul Sabino bon zo apparaître ya Gamateta bika qu'on a fait ton gadget entre bifi. La risibino spiritualité et nango etalaka agité etalaka pe mwana moke te nini te nyonso wana bobanga te kocontacter maître Dynamo na plus 243 89 25 10 569 plus 243 89 25 10 569 numéro nanga ya WhatsApp so pe ngobenga nga pepo ozwa mbongo po komona te mbongo ye bimi mbongo ye moke o biso za Congo bien sûr franc congolais ya ba dollar pesa partout aux autres luka même tellement dans millions oche wana na kopesa o commandement ya matete kotanga pe nyonso wana mbala moko omoni pe mbongo pe eye ya wana nde la sibino effet bo comprendre makambo eza pe voilà donc wana bauti kolanda baoya kondima bandimi po toyebi ke no bato ebele bazape na bondima nango te mais toza na émission na biso tolobela bosolo o tolobelaka pe bosolo j'espère que ye moko auti kolakisa bino mwa expérience na maye ye moko azosala soki boza na kondima bondimi donc ndenge ezalaka boyambi na kati église voilà maître j'espère que no nakomona makambo oyo osali po bandeko ebele na ndenge balandi ebi bandeko mpo bandima bazala mwa mpe omona peut-être babo no préparer on a kati ya mwa bokalo kala okanya mwana ba systématique nde kolongola tala ba bilongo isa to mona pe bana mwa bokal bino mona ki bokal yango ana lakisi baki oya kamateta pesa na côté côté na kati na concentré oza ba jean concentré ba jean folela yango na lakisi oyo eza tini o moni yango abenga code ya magie yango na côté ça na kati po na ba répondre nga yango mona ba répondre nga basi osimba ki boza moto comprendre nga ko simba boza moto mais yo simba siko na simba vraiment ce que tout le monde c'est za moto kasi kasi o combat ce que ba jean baza parce que ndé nozo ndima te ba jean basa bo simbi yo mo ngala na simbi so mutu pe mususu mutu so pe o ya pe même temps mutu moko o ya pe simba pe a senti pe za moto bo luka pe mutu moko ye simbi voilà moi numéro à contact na bandeko baza na Benin ba Holanda biso pour comprendre que non pour numéro nanga ya WhatsApp to bing nanga bo plus 243 89 25 10 569 plus 243 89 25 10 569 pour toi mettre Dynamo Gamateta lobango mwa malembe po bato ba comprendre nango na sembo numéro nanga ya WhatsApp plus 243 89 25 10 569 plus 243 89 25 10 569 pour vous mettre Gamateta solution 6666 000 pentacles. Il y a un numéro dans la repère va monter et belé. Oui, des gars sixo zoloba boy. Écoute na maître mobo ya za maître ole kala. Na écoute na maître te rota la ajibo mais yo yi baté na kasi na za nani. Yo kara la reine Belzébuth prince des démons na balobaka Satan a prié. Songa la kuta na iskopo. Est-ce que yo kolobelanga nini wana? Voilà, merci pour ton kabana. Mono ya Liloba Souka. Liloba Souka na repère ça va monter et belé na moi na ngaji Khalifa le Copperfield d'Afrique. Donc on bota déjà. Oh, moi na nga on a bimisa boko mo na epena émission na komema ya za uniquement na temple na komema e bopo ye pasi melanga fo biloko pour na donc élève na yo kaka to. Élève na la format Obedi Khalifa le Copperfield ba mbote belé pe na robo santé au finingo mape batela pe mama j'ai mis malumbu et belé kolobeza te na pesi sumbote na maître Asuman ba mbote belé na pesi sumbote
sous na maître Fegani nganga mbongo porte-monnaie magique $100 c'est quoi maboko banque. Voilà, merci amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme sur cette émission. Si vous l'avez quasiment aimé, dis énormément merci à celui dont on appelle Monsieur Oumba, donc Yaza Penza, donc c'est bien lui les cordons. Oh yazo sala ke no bolanda bo comprendre babilo kwa bo parce que mokile tondi lokuta mokile tondi be mabe ya roleka tokuta na mbalasima soki nzamba pesi biso bomo. C'est parti.